Bonsoir, on décolle bien moi si na combo ya bijou d'or. Les lots maman bijou d'or nazo tumba. Donc moi bimi à skit na lobité. Na lebi lo ka okalinga la meko sala moi spireng nanga. Na tumba ngona barbecue. Loko nazo tumba tozo solo la kaka. Les lots maman bijou d'or na ekolobela bilo pe makambo bilete. Na ika ko lo ba congolais za la abe pourquoi? Pour la nibi c'est la facile ya ondi malikam. Bande kolanga vidéo ya Mike Kalambai. Ba vidéo na o ebimi pona bino bolobini. Maman bijou donga lobi je suis Mike Kalambai. Congolais azara facile ya ondima likambu. Pourquoi? Bota dans acte o munde kola biso moi sali, moi sali bala, o sali ekobo. Yo moko obimi lisusu ko kele ko sala ba interview. Est-ce que vraiment likambu wana vraiment maman oyo zotalanga yo koko sala makambo abo. Bon la place wana ezali vraiment louche. Na yeli angote, na yeka ato solo là. Pourquoi biso ba congolais tozalaka fiancé boy. Pour la ni biso ba congolais to linga konzima likambo oyo, ozala ba preuve te. Vidéo ba vidéo tout ebimi wana. Vidéo oyo Mike Kalamba azalaki zakika oyo ya lalaki. Oh ya lalaki wana lalaki afiniki dra na ye. Mais tala ndenge moto epeli. Ba vidéo tout eza ba mitakala ya banini nyonso tout eza ba vidéo ya lokuta. Bandeko nanga pourquoi tolinga konzima likambo? Pourquoi toyesa makambo minene? O tozala ba preuve penza ya malonga te. Bandeko nanga. Pona nini lisusu tolinga toujours ko condamner bato. Yo zo condamner mutu. Mabe oyo sala ya kukuta mseleki oyo ya sali oyo bimi na poisse. Totika. Mama bijou ayi kotumba. Na ye kotumba na ngai. Spireng nanga. Nazala mwa kwanga nanga. Alobi te. Nga lelo kaka kuboyi. Tozo memela noka système lelo ya spireng batuba. Ils ont remplacé ka mwa tabate. Akala na eza vraiment ya malonga te. Mama bijou na ye ka to mekalani ko solola. Totika kozala fiancé maboko. Totika kozala fiancé. Totika akondima makambu moko boye oyebi na o mutu na makolote ondimi. Congolais na ondima likambo ya mutu. Congolais na osela mutu propagande ya mabe likambu nini na bino. Likambu nini bolinga toujours kotombola ka mabe. Jamais ce mutu osala likambo malamu bokumisa ye. Pourquoi? Bokumisa rape mutu. Ce mutu osali likambo malamu tokumisi peye. Biso to lukaka ba point faible moko boya mabe. To lukaka esika moko ya mabe pona kotombola yango. Pourquoi? Pour la nini vraiment. Ndeko na biso ya mwasi penze sopie ba vidéo na ya sali mwasi ya libala. Il paraît. Na oti kotala nini moko ya ndeko na ngai Mike la Duchesse. Alobi ke mwana mwasi na senga 20 000. Asenga 20 000 ba futa e pona so ba futi ete azo publier ba vidéo wana. Ba kitaki tina 14 000 ba boko pesa e. 20 000 14 000 ka pona vidéo wana ozu Mike Kalamba ya lali afiniki dra yo vandi mupandi. Bon 20 000 ba foutu vraiment. Non, il faut qu'on dise ma kaka ebima nango. Likambo esila la ngoti. Likambo esila ka. Likambo esila likambo lelo koko bima lelo. 2 semaines c'est beaucoup likambo esila nango likambo elala nango. Été abato surtout za nazo filmer yo po pesa ngambongo. Ba pesa mbongo te. Ba pesa mbongo ani. Mbongo ezate yo ba pesa. Mbongo ezate. Donc totika ko ndima makambo moko boye. Bozo nzima makambo za ba preuve te bozo tombolelo omo oyo batu mususu bazana baza déjà préparé bazana na ba vidéo ya batu bazo zela événement eleka po bango pe ba lancer ya bango boti ko pesa bango mutu makasi to pesa bango mutu makasi te mama bijou alobi lisusu nini to tika ko nzima makambo o to yebite to yebite to tika ko nzima yango to tika akozala fanatique ya batu to tika ko étouffer bandeko na biso. Likambo aboye, il fallait pas que tout bête la rango bambonda parce que et ça on a sens te. Ba montage comme salama, ba to ba komi ko sala ba montage na modèle na bango ko luka ba vidéo pour ya ba prono ko sala makambo ya modèle na bango ka pona ko nuire ndeko na biso ya mobile Mike Kalambai. Donc voilà vous mes défaut na biso ba congolais parce que to linga ko croire na buzoba, to linga toujours place à buzoba, place à normal to yate. C'est maman bijou ya kana pour ofinga batu bo bando ya ko tonda mingi na ba émission na. Donc maman bijou finga batu te bo yate nga na yela na publicité na epsa binosi.
la publicité mutu nyonso tokende ino Congo contactez bido suivi contactez nga na numéro na nga oyo eza na suka benganga zwa place na yo ya kolala na matonge sala réservation na yo ozala jamais décidé mama bijou d'or alobaka donc c'est ça nazozela bino bobenganga toza na ba place ya kolala maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 toza na voiture na biso ya location toza na boutique na biso na matonge pe kaka benganga sala réservation na yo ya voiture sala réservation na yo ya ndako na yo ya kolala donc maison de passage na biso ozala journée desi kande na lobaka kongola linga muninga na ete kongola linga ate muto amata kongola lukaka ba critique yo zo critika abatu wana yo kuvanda wana kapo na ko critiquer batu za ne lote banda mokili banda tina lelo za ne lote mais noko kaka critique kaka bolinga ka ba place mu monika ya kiwi ande défaut ezali ya onde bokoloba boloba teke o mona mosala zako azako évoluer bien non biso to kumisa abatu te biso to zana ka pona ko détruire batu to lika ko sala ka ba propagande ya batu amabe tala banda ovanda wana mwana moso yozo talama bando sela ba propagande ya mabe so zwani banda yo bando sela ba propagande ya mabe oyebi combien o ya kotisi banda oyo bando sela ba propagande ya mabe oyebi ndenge musala na ezo évoluer totika ko tolika ko bebisa la réputation ya batu ndeko wana za na mwa place na ye bolika ko sala bobo sala ba critique yo za ne lote ka critique totombola ka mabe to kumisa jamais mutu ke mwana moso na évoluera bien to sala yango te ba témoignage ka ya mabe to sala ka ba témoignage moko oyo tam so yebi na mutu te surtout likambo na yebi bien talinga yango te oyebi nga bien otanga na ngawe otanga na ngawapi to vanda na veni nini donc to tiko sala ba témoignage ba to mabe to tika ko loba likambo biso to yebi yango te so ndeko na yo asali mabe inutile abetela embonda parce que oyebi lobité to linga toujours ko bomba mabe ya bandeko na biso to linga te ko salir mutu ko vanda ka na TV pona ko luka ko salir mutu ko vanda ka na TV pona ko sala montage oyo moko zoyeba kezala ngo montage yo moko yebi ke ba photo nga nazo photo na sala photo coller nazo coller pona nuire mutu na ko nuire après na ko nuire yo ko zwa nini parce que mutu apesa ape meza nzambe sans nzambe nde mobulu yo zo nuire ko to yazo ko avancer yo zo sela ba publicité ba tukutu ba otaika ba tumsusu kutu ba yeba kete ba luka ba yeba ye azala ndenge nini to tika ko sala ba propagande ya bato to sala ka non payer mama bijou d'or ba avancer la mutu propagande il faut pas foutre l'autre net nga sala ba publicité non ba oui presque ça nango gratuit mais na yebi que sur ba publicité non ezotala ma quelque part na YouTube na zo ma vie na diembelika na sima vie wana parce que musala nyo surtout za na moins intérêt na diembelika na sima vie wana donc o mama bijou d'or azolo ba wana donc to tika zoba to tika ko sala ba propagande mo boy o ezala na sens te to tika ko critiquera toujours batu biso to ebika critique mama oyo vanda ano bimanga na ote musala ka osimba ba téléphone pona ko critique ka batu ozawa no luka muto ami ka kuna otala ba évolution misala na ye ozawa na kota otala ba statut mutu ka pona otala ka évolution misala na ye jamais obenga ye jamais ta félicitation pamba otozala na ngote tozala na ngote muninga kokoza kosala na ye loko azaka na Allemagne pona bo PC confiance pona bo PC confiance te batu bo PC confiance ka batu ba yebi te ka batu ya musika neti mutu Allemagne ka batu Belgique ka batu France te bo PC confiance biso moko entourage bo lingo PC confiance te eza kutu camarade na yo pire tam susu ka moko to lingo PC confiance te ozala mo loko na lingo ko ya okoti selo mbongo te ke koti mbongo en hier tala dégâts mute ya mabe mais lelo soza na problème bijou tous à la gentil kwanza mapambola biso mo il faut tous à la gentil totika kokanga ba porte vanda wana vandela ka makambo bato olinga ka koto wana yindi mutakala mo ebimi koto yo wana loki yo ke ko sala émission bizoba bambongo tozolia il faut tolia mabuga mutoki na biso mama bijou lui moi je suis Mike ngana vraiment yé parce que makambo ebimia na mona ngata impact moko te so nazala na église na ina continuer so na yoka musique na ina ko yoka parce que bakanga ki na makasi te
tu vas violer kaye 3 fois te lelo ba violer oye lisusu lobi ba violer oye lisusu mukona ba violer oye lisusu yo moko pe ke bandi lisusu o vandi lisusu te nani yo moko vandi lisusu na télévision bandi koloba ya bato bazotuna azalaka na bokilo te azalaka na ba belle famille te parce que mobali no akoko limbiso bon bato bazoyoka yo nzoka ezalaki nango cop après osali makambo bongo bofutanga mbongo mbongo wapi ozwa ta ekate ozwi pete ozwi pete mama papa nani pasteur Mike azalaka ndenge aza wana azalaka ndenge aza wana kutu bandimi ne baolinge lisu makasi c'est comme ça c'est la vie yo kasi konuire moto via moto moto avanda souffra asala carrière na yeso pendant combien mpona okokoma lelo oyo akomi ayoka na bavideo na oyo ya mikie wana oye nango kasi onuire moto totika osala bapublicité oyo eza publicité ofuli nde lisusu yo kanisi osala bapublicité nobi bona osala bongo mpona quelque part kote wana lokola nazosala boye mosala na ye kobeba bato baoya lisusu na place na ye te okosi mpenza yo okangi koto efungwami yo osali elinga propagande koto okangi 2 personnes oyebisi bango n'importe quoi kote kuna baye etala ebele donc totikaka kosala bapropagande ya bato ya mabe totikaka kolobaka makambo ya bato ya mabe tolobaka makambo ya bato ya bien mpo banzambe apambola yo so batuni yo likambo oyebi te okangi monoko na yo koloba batémoignage ya mabe wana eza nango na sens te eza nango na sens te mingi bakalifia bango mabe baza na bango mabe yango te yo eza na motu mosusu alingaka na ye ka abiju te mpona ayoka lisolo oyoka lisolo na nga oaprocha nga yo motu wana olobi olingaka nga te soit disant oyebi biju te ka po nde camarade no alingaka biju te aliyo mpo olingaka biju te eza bongo te moto ya moto aza na lisumu na ye moto ya moto aza na binemi na ye moto ya moto aza na makambo na ye kokotaka makambo te ke ozokota kaka likambo moko boye oyo oyebi motu na makolo te mpona oyoka sango moko boye sans ovérifier sans ovérifier yo wana ozalaka camarade na nzela tokutani oyo oleki ngo betinga kaka ovandi na yo ovandi nabengako yo benganga te nalembi na tiki so efungola lola eza na maboko ya motu mais bato nyonso to biso sotu tondobondela bato mais tellement lokwa fungola lola eza na maboko ya motu te eza na poche ya motu te vi pema oyo ezaka ya nzambe oyo nazwaka yango ntongo midi pokwa nyonso tu nafutaka ye 1 te eza na maboko ya nzambe yo soko olobi oyo na wapesa so biju mbote te na nzela ovandi na yo batémoignage ya mabe likolo ya bato tala na age na yo depo ya poto avancement nini yo osala avancement nini eza na bamosusu kutu batravers na mibali na bango eza na bamosusu mpe babosaka bango moko donc avancement nini oyo osala na mopoto oyo ya kaka critique eloko yo oyebi oyebi kaka kokritike bato apart critique oza na eloko te mosusu okoko osala banda oya poto osala nini kaka critique soki ovandi na yo obandi kokritike osimbi okritike ozongisi okritike oyo kaka batémoignage ya bato ya mabe eloko boyebi otémoignaka bien ya motu te mpona koloba tati mwana mwasi wana aza koevolue mwana mwasi wana misala na ye eza kitoko botikala kozosala yango te bokotana na makambo moko boye ya bino te ezwi openza mpe temps ovandi ozoloba mwana mwasi wana balobi azalaka boye aliyo mpo komi na yo na haine na ye pour rien ozozwa lisumu moko ya pamba dans le vide oaprocha ye te ta mosusu mpe bokutana na nzela te omonaki kaka na tv totika kokota makambo ya bato bikotela mwanza makambo ya pasteur Mike nga nayebi na ngai te natikala kutu komona ye te nakota concert na ye te na approcha ye te mais modèle nga nayoki yango modèle nga nazoloba ke mwana mwasi wana aéchoué so batindaki ye aéchoué parce que pasteur Mike esika aza wana aza na ye à l'aise epele pena motu moko tatikala komona motakala na ye video ya pamba bolali pembeni olali pembeni nde esalini nyonso tout ozomonana c'est pas ça ata mpe so bato balandeli mpe bien ndeni Mike alalaki kao bongo ta mosusu mpe ya quelque chose ta mosusu ya quelque chose ta mosusu mpe kozala mpe 2 vidéo monté basangisi kaka koto olali koto basangisi nyonso to eza nango possible nyonso eza nango possible basalaki wa vidéo
ali biso tokotika tokotia tobandi koloba n'importe bondo finga papa bato bandi kofinga ela bofinga ela likambo yo mosa libala bakangaki na makasi mama bana ebele mama bana kadre akangaki na makasi se baviolaki yo mbala moko lobi fokima koya lisusu te ebengeli bapolisi baya kokanga ye yo kotika baviolaka bavulako mikolo nyonso tobombaka bavideo pourkui osepelaki no na makambo bandosala yo bandeko nanga mama bijo ayekaka koloba totika kosala batémoignage ya bato oyo toyebi ntina te oyo toyebi mutuna makolo te totika kokontanaka ya bato congolais alingi moninga na ye te video mona ote kosalela bino ana lobi congolais alingi moninga na ye te congolais alingi avancement ya mutu te congolais bolingi kaka biso so tobanda kolokotaka milangi na nzela congolais soki biso tozolokota bamilangi na nzela évolution mboka na biso ezala te botala badiaspora ndenge bazala nazalaka fiere so naki nabimi quelque part naki omona balakisinga babi tala eloko ya mwana Londres tala eloko ya mwana France esalaka bien makasi na njili soki bracelet jour mo bena oleka nanga kaka balakisinga babi omoni eloko wana ya mwana mwasi mo bazala na Londres sala fondation mo ya monene kote kuna donc na ba élevage makambo nyonso to eza plantation ezali ferme na ye atiaka mpe bana ya baofele baplace wana tala ndako monene na njili bracelet wana balakisinga babomoni ya mwana Londres nabi wow félicitation na ye c'est comme ça bozino siko bolingi to évoluer te bolingi biso soto zala bato ya nzala so toya bato ya nzala lelo mama bijo rosa akangami quelque part na osenga nani parce que mokili mobima bato ya nzala fo tozalaka bien lelo na kokozala na problème nabi papa Joujou naza place boye nalaki kodédouane ta mosusu conteneur nazangi ta mosusu 500 papa Joujou atindelinga papa Joujou na nini na arrête naza place mo nakangami na biya papa Masamba naza awa na problème boye papa Masamba dépanner ngai papa Masamba dépanner papa Masamba mkomsu pa okende kuna mama Bijou ezala boye ya Derrick na Suisse nazali awa atala eloko moko eza kaka mais siko so nga Bijou na linga kanga nazala kaka bien tant nazui kaka wala na osunga mutu te parce que mutu akoka na été mutu akoka na mokilo azate mutu akoka na mokilo azate kokoza ozape na mbongo ou oza na ba marchandise ekangami etekami te na moment wana ozoza na besoin ya liquide il faut lukaka mutu parce que mutu azala kaka na bato il faut lukaka mutu tellement yo lingaka sikoyo bato bazwa te sikoyo nani akoyede yo mutu akoyede yo akozala te ndima bato mutu mwana mama oyo ozotala ngo ndima ya bato te ondima ya bato te osalaka batémoignage ya bato toujours ya mabe okofuta so oza ya problème ya mutu luka mutu face à face solola na ye neti babiso babijou mpona kozwa telefone na ngai c'est pas eza nango difficile te so ozwi privé na ngai to kozwa ta mosusu baoyo natiaka na katikati ya internet lukanga solola na ngai ndeko na ngai boye nga na oyebi so na bi boye tosololi mais inutile yasala nga bachantage ya bozoba parce que bachantage oyo kosalela yango kopambola nga parce que depuis bomwana na nga mama Bijou moi je suis toujours comme ça mutu babundisaka so bobundisi nga mingi nga mpe natombwami makasi bobundisi nga mingi nga natombwami makasi tala bino bobundisanga nga koto na otombwama bino yo ntongo yo obundisi nga nasombi terrain moko kote kuna obundisi nga nakosala eloko boye obundisi nga nasali mais so otiki ta mosuku obundisanga nzambe opambolanga mpe boye pe te ntango yo ozobundisaka nga kaka nga baopambolanga nga kaka donc totika kobundisa bato parce que mutu aza ya nzambe mutu azala na étoile na ye pasteur na biso maiki wana lelo ndenge aza wana ta mosusu bokompare liso yonga nazobeta te naoloba nanga kaka pasteur maiki ndenge aza wana eloko oyo eyela lisusu moto po osengaka soki eza ya solo asololaka na nzambe nasengi pardon parce que bakangaki mwana mwasi wana makasi te tokomaka ozobimaka obimi bon ntango obima na mamwana mwasi wana azala monoko tozobima na ye tika na badosalelake bavideo na bombelaka ye bomba na yo salelanga bafoto montage limisa na yo pesaka moko kutunga moko mpena badopanza yango parce que après wana yo ozwa eloko te ezala bajeu ezala na bainternet wana moto asaleli soki montage abengi alobi nasaleli eloko boye soki opesinga mbongo te na publie na yo publie
sala na chantage parce que mokili etambola bongo bastar nde mutu basala ba chantage yo mutu bayebi te basala chantage sala na yo ozwa ata inkate nde basali mwana mwasi wana ipare babi asengi mbo asengaki mbongo ava abimisa bavideo asengaki kombe 20 000 asengi 20 000 babi 20 000 te abi te bopesa 14 000 babi pe 14 000 te o te so opesi mbongo te na opublier atindi video moko wana video esala impact te parce que tomoni ka Mike alali wana pasteur Mike alali wana ye alali mopanzi abi non et si la bonne te fona ça la interview donc fona bakisa vidéo oyo na interview pour bato bazwa ngo na poids obimo ça l'interview no interview no peke no ka 0 et que na ka 0 parce que nga mama bijou na koloba ke na ko koloba ki makambo yo surtout lobi wana na je sais pas ce qui mwana mwasi wana a raisonné o mobali na nga limbisi mobali no limbisi yo mobali na limbisi so bona mto to sala ko bale yemo ko ya vendre la TV bando loba n'importe na bimaki na nga 3 fois bosi bo mona ngo na ndiko na to lo solo na mto sali mabe bato wa wanga na yo vandi pe ala TV lo bandi ko loba na sala ki ko 3 fois basala ki ngabo bazongisa ki ngayo babokele nga so ina moko nzambe fin du monde parce que ce qu'on le baki on senga ki so ba on a la besoin ça la suite tout bela il faut ça ka tout bela na mobali na yo et si les cas bino mi balé so ko limbi si na yo ata batongo ba ki lo sala ba tout bela et ba et pas ya ba pasteur non pas ya ba sango j'y crois pas au rôle go ça tout bela ba filmer au peut les internet j'y crois pas na tout le monde a sur vidéo ande ko na biso moko boy ba coopérer na buye bivuma komba pasteur wana te ba coopérer ki na ye abi bon ndenge za wana campagne moko ekozala awa yo to sala net ba nyoke bimio na babilo au moins de mois pasteur a ba coopérer na mundimi pa nzimi ba bito peso mbongo e komitango ya ni likambo sala ba bimise ba nyoka ba ni après quelques jours après ba to komi ko benga mundimi wana pona yebise ke to moni na internet et to moni na boy mundimi wana fâché asiliki toyokana na bango ilika na internet c'était église mundene wana plein wana na événement na yo vraiment penza ndeko nanga okanisa ki penza ke koleka na internet c'était makamu so il faut to sala mokili e koma la vitesse ya makasi ba téléphone yo combien de bato ba filma ki yo et puis azo lo ba lisusu lo ba pesinga mbongo te ozui mokili za ba ninde na vanzi ya bobena o mon événement mo bona za balkona na 3e niveau événement mo bo ko mo na musika na banjo filmer na zoomer yango ka na zui yango ici pour qu'il y ait la vitesse internet pasteur na biso vraiment Mike andi mapenza zo sala ikobo puis ba o filmer et puis la moi c'est à moto est-ce que vraiment maman yo beti mabe na bato bazo sala ba interview o ba o loba n'importe quoi bozo raisonner te pasteur Mike penza andi mapenza bi 8 tozo sala ikobo tozo filmer beti penza ki bozo beta pe abo beti kitoko ata mokete azo ke lia kwanga nanga to na ke lia kwanga nanga aza monda mapunda na pundu nanga lia kwanga nanga bien ok bien bizate kotoyo molili ezali bandeko nanga to kala ko changer to changer les petits boyo kanga bien parce que naza besoin ko ganga te naza na bal quand sur le bina ganga nazo déranger ba voisin to changer bandeko nanga to minga to sala ka biso to zala ka toujours bien c'est pe na bozwina yo zala toujours erré ko linga te muto ya ko sepelisa yo ngande na vandi naza na ngana bana nga na yoki na ngala li bon na kokosa na barbecue na nganga moko na lia moko ngala ngana milala nga masanga te moko koka na ngana meli ata tina nga malili lokola yoki malili bo ne tina nga ya moto na zumwa tina nga ya moto na meli na lie kwanga na ngana ya musuni na ngana lali likambo na moto te ba telefone na nga pembeni na ozela batu bo benga nga pona makambo pa partema obenga nga pona ba partema na tindi kombo
mokolo nango mpe aza wana azozela ngai nakati mwa 10% na ngai ata 5 ndongo azala nango na bitinda nalobaka na bino nga batindaka na bango nga ndeko oyo ozotalanga pesa nga nasala elo publicité surtout wana biso bana bitinda tondimaka na biso babi nzambe alobi mikitisa nzambe watombolo naa na nga lelo te donc c'est ça mama bijou alobi tosalaka batémoignage ya bato ya mabe te tolingaka te konuire baninga pamba kosalela moninga propagande te koloba mabe ya moninga te surtout soki mpenza eza nango ya solo te kolinga mpe teki kaka kosala batémoignage ya bato ya mabe oyoki quelque part kote mo baosala témoignage ya mama bijou oyo koti na yo kaka obandi mpe koloba na motema nota moso oyebiki makambo na oloba eza ya lokuta mais ozoloba kaka ozoloba kaka ta mosu yo kanisi soki après wana mama bijou vie esuka te esuka koma esuka te parce que moto asukisaka vie ya moto eza nzambe yo osali témoignage oyebi bonde na osala témoignage boye elobi bato nyonso to bakokima ye non bato bakokima nga te mwasi oyo navandi na nga bona na nga na mwa batelefone na nga pembeni naosola na bato mosika yo moto oza na pembeni olobi okangelanga guti okangelanga kanda ese nga na okalkile yo eske mpenza na okalkile yo kanda te eloko te tosololaka na biso bien nabengako yo ozobenganga te nabengako na bibo navanda no natalela ye tokutana na nzela namoni oyo mpenza boyeko oki wana okubwaki elongo obeti nga kaka omatisi elongo likolo ngabi mwana mwasi ayokani mwana mwasi aza na problème na nga me likambo nini me basololaka te nga moto nasukisi kobenge se 3 fois 4 fois ye azobenganga te na bino avanda tokutani na nzela abwaki elongi ngabi nga mpe nalingaka bongo natiki nanga natiki wana siko so toblandi bien ta mosusu ayokaki balobi ta mosusu ayokaki ke balobaki quelque part parce que bokolo balobaki tozala biso tolinga toujours tozala biso tozalaka biso tozala biso tomisepelisaka parce que balobi lelo eza yanga lelo eza ya biso lobi eza ya nzambe kolala kolamuka eza yango abitidi te esika ozali zala bien zala na yo bien surtout kozalaka na problème ya bato te kolala na bakanda bato te moto akokosala yo mabe ozwi kaka koekarte eza na bato mingi bakokaka koekarte moto te écarté c'est-à-dire sala neti oyeba ete sala neti oyeba ete neti tokutana te neti namona yo te me nakoko ovanda te na bando bulelaka yo mwana mwasi alobi nanga mabe non nasala yango te beta ekanga monaka neti oyebaka na yo ye te oyebi ye te eloko te donc c'est ça totika kosala batémoignage ya bato ya mabe oyebi na obiju te il faut pas kobetaka kosala la témoignage na nga mabe parce que so nayebi so bato bayebi nga batémoignage oyo ozosala wana baokamwa yo biju akola boye moni nde biju akola boye nakola na nga trop pale biju azala ni mwana ndako donc likambo ya paster na biso Mike esalinga pasi komona kaka mokili ezotambola na buzoba komona kaka bato balingi na bango kaka konuire bavie ya bato balingi kaka moto azala bien te mpona babiloko na bango bazosala na soki manjibu soki kombo nango nini paster na biso azomata na ye aosala makambo ezomonana mosala bazosala na bango bien biso te mitema na biso so totali bien mwana mwasi oyo aza na bato baotinde baza ebele elobi nango ndeko moko babi batindi yo balukali na bo mpe moto ya malamu te parceke azokoka koloba makambo oyo esalameli ye te azokoka koloba makambo yango te n'importe quoi yo basalaki yo 3 fois olingaki paster parceke moto mpenza moto efa kamwa baviolaka moto une fois bakoko viole 3 fois te quand même bandeko nango bosotalanga en tout cas tozalaka tokomana tozala na bokebi
na bokebi ebele mokili ekomi na vitesse toyebaka na biso ke lelo likambo ekoko bima mais tobetelaka yango mbunda te parce que mokili oyo mitema mabe eza ebele moto mosusu amonoka ndenge ozotambola basepelaka na ye na yo te yo ovanda boye asasalela o likambo mo quelque part azelaka bombarde yo ka ndenge olobaka boye epesi kanda osala ye eloko te bino sikotaka bomona boye moto avandi na ye boye lobi o basaleli soki chantage ya nini bokoti na bino bobandi koloba n'importe quoi mama Bijou aloba motu nyonso to azala na baner solide te motu nyonso tu te eza na bato mosusu soko meki kaka kosala ye bachantage neti basaleli paster na biso maiki akufi akei siko ntango ya kokufa akei wana bino botikala na nini botikala na nini notre sœur Marie Misambo toloba mabe na ye tosala ndenge nini lelo azalaka te totikala na nini na nsima na ye combien de personnes balandi ye mpe parce que eza nango nzela ya motu nyonso ntango boetufe ndeko na bino boetufe ye akrake abeli maladi bino botikala na nini tozalaka bien na bato nyonso kozalaka bien na motu nyonso to elingi oloba te koza torchon non mais kolukaka problème te esika problème eza te salaka témoignage ya malamu ya bien oyo yebi témoignage oyo yebi te kosala yango te ça sert à rien propagande ya mabe ozosala wana échec okay. eza na bato mi baza mayele avanda anika na ndako ena batelefone nemi aza mayele moko aza mayele aobokola bapeti na ye me mayele grave Mama Bijou aloba esika oyo yo okomi te bana na yo bakoma yango wana nde makambo esika onga nakomi te bango bakokoma tofandi totala bapeti yo ozosela motu bachantage olekisa temps ozolekisa na temps toza bato mingi bazomiyeba te mingi baage oyo tozala nango deja na oyo etikali ta mosusu oyo etikali eza mokie par rapport oyo tosi tosaleli sauf ke bato mosusu bakokufa na basanta ozolinga kaka toujours kosala makambo moko oyo ekoki konuire nde yo moko ta mosusu ozokosa ozonuire motu nzoka non oza komiloka sans le savoir ndoki ezalaka te kaka ifo moto azala na maseki kala bandoki bazalaka kaka bilongi mabe sikoyo bandoki ya bogard na bandoki ya babeli bakoma na bango kala omonaka ndoki moko boye mystique bandoki ya baveni basi baya na bango toa na mboka bamindele tala neti mboka nga navandi calme toa na mboka bamindele tokipe makambo na biso po ntango mpe sekomi pasi awa po ntango esekomi pasi luka mayele oluki mayele oluki mwa mbongo moko boye quelque part ata mwa 1000 mwa 2000 obengi Mama Bijou ena na 1000 ena 2000 nene okokomisango 3000 naolakisa o ndeni tokokobalisa mbongo na yo ekoma mpe mo ebele Mama Bijou ena na posa osomba terrain yaka nakokondi oyo place ya bien osomba ndako na yo otongo mpe malembe soki okende elo mpe kongo mingi te Mama Bijou apesa bato ba maçon apesa bato bakokengelela o place parce que kala nazala na mwana moko boye ekomoni marki na boya ye bato mi bosomba ndako boyebi mwana na marki nalingaki su te parce que asalanga abus de confiance nachangea nanga baéquipe ya bamaçon naboya ye nabenga bato nyonso to napesaka bango ye marki wana nalobi so asali mino babe naza te c'est comme ça naboya nanga marki nakoma na équipe nanga mosusu ozala bezo balandelaka o terrain nango na Congo contacte Mama Bijou wana kutu ezalaka gratuit nazala nanga kuna bénéfice te mais napesaka nde bato wana sikoyo misala eza nango gratuit benganga nakonfio bato malamu bakotalela o ndako nango kitoko terrain Mama Bijou azali awa nakende soki olingi okende Congo te nakende nasombelo mpenza na yelo na balikanda lopango ndako na biso ya maison de passage na matongi wana ya suka na palette
Maison Blanche. On est à Maison Blanche. Donc c'est ça quoi. Maman Bijou a le but de bosser, une année. Hein. Depuis Bandi, bientôt c'est une année. On dirait que tu as bossé à la mois de mai. Tu as la cascade. Tu as bossé à la mois de mai. J'ai croisé sur la sanité. Après juin, juillet, tu vas soupani, tu belé. Donc c'était comme ça. Décembre, avril, non, non, non. Décembre, tu vas te belé. Biso tu vas te des cartes, tu vas et là, il y a pas même 2 ans. Mais bakal ça qui belé bakal. Na bateau na yebi bakal na bakal. Bati piqué na bango partout. Mais si bati piqué nzamba ya longolo, bati piqué nzamba ya longolo, bati piqué nzamba ya longolo. Suka échec. Voilà, on a mon habitude dans la bino. Confiez nga ba publicité na biso. Mais pas publicité na bino. Maman Bijou c'est la publicité. Maman Bijou lobby. Maman Bijou a une le loko tumba. Rita moi c'est un désir en Suisse. Maman Bijou lobby lelo na ina ka ko tumba na ko lobaka na bateau balanda ba via automatique. Na ka ko loba na vie bateau balinga ko sala ba témoignage ya bateau ya ndenge mabe batika. Na ko loba lisusu na ko sala ko kopesa témoignage moko oyo yoki o vérifier te eza malamu te et puis ça batu mingi ba yinara mutu dans les vides oyina na oka mutu pamba bo asala yo mabete oyina na oka ye pamba bo asala yo mabete ka pamba bo oyina ye ba otunu asala yo ni oyebelo ko asala yo ka pono oyoka sangona ya nini oyoka sangona abomela ona oyoka sangona ya nini oyoka sangona ya nini oyo yina eka pamba dans le vide oyo ya misuni na moni ngote oyina ndeko na yo asala yo eloko te bato Allemagne bazala so ndeko na bango moko azana eloko bango balingi yango te bakei koluka bato ya Belgique pe même chose bato ya Suisse pe même chose mokili yango ezotambola bongo surtout tellement quoi biso tona monde ya ba internet yo ozala no na Allemagne obokangela nga gutu osali mosala ya pamba parce que ba video ya Maman Bijou ekende musika bato nga nayebi bango na milieu internet oyo oyebi ata motu te yo sikoyo ozosala publicité na nga na 2-3 personnes bato yango mpe osala na nga publicité bakende na bango kili ta mosusu soki akendeki kili na année oyo na 2021 compter dans 5 ans kokoki esu kongo bongo moto abongo ata osaleli ka propagande epa na ye ese nga na olela vama to baclient ya malamu lokola bamado spaghetti parce que mado spaghetti chaque année akokomonaki na ta 2 fois donc c'est ça banani lisusu bato mosusu bapekisanga na bato mosusu na kokotanga bakombo na bango te akokokendeki na ta 2 fois 3 fois moto abongo sikoyo ye nde mpenza na kokobondela na bia azala client na nga de base banani lisusu bapapa ale na Allemagne akendeke na ye kini mpamba soki aye na décembre ata mosusu na mwa jia kokozonga lisusu mais yo moto obebisela ye motema nanga asala après 5 ans lokola akende ye bongo après 30 ans aobeta susu 30 ans mosusu akoma su kongo te bongo ye mpenza Maman Bijou aza na monde ya business surtout na monde ya business naza na ta ya mesa soki na kata na lia ndamu nza surtout na monde ya business monde na biso ya business wana eza monde moko trop matata eza vraiment matata il faut ozalaka na baner solide il faut okipaka na yo makambo ya bato te luka kimia na ndenge na yo batelefone bandolelalela te bato babanda kobenga yo osali boye olobi boye non c'est pas bien surtout mama déjà so oza déjà na bana makambo mosusu kokotaka yango te neti nga mpe ya makambo mingi bomonaka na kimaka yango na kokota na nga yango te parce que nalingaka na nga te il faut olingaka kobeta lisolo ya motu oyo ya likambo oyo oyebi oza nango vraiment sûr nde obeti yango obie so obeti oyebi yango te yaka pesa na okaka conseil tokoyoka na biso oyo ke okotaka na badetail moko oyebi na yango te c'est pas bien omoninga premier jour d'abord na bande kobetela no masolo kobeta lisolo ya
vidéo mon asala pour la passer à Mike qui va bien coucher. La bandera kolobani ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Akufa quoi? Akufa ta zali. Soka sali mabe. Zaya yena nzambe déjà abisote. Oya sala mabe ta zoli banga bamba Mike kalambai. Muto bamba ya ozalate. Alors, otika batu calme. Nini lisusu. Monde internet. Monde ya vitesse ya ba Android so ba téléphone. Tana vitesse moko mabe makasi. Mabe makasi. Donc ekoma ka keba. Ta musupi naza mutu azo filmer lenga. Lobi omona a poster. Keba. Alors pour na kolonga yango, il faut ça na ba nerf solide. Ba lo bona mabe écoute mela hote. Filmer la yo. Alors quand tu as mis filmé, au tien d'internet, tu bijou mobo là. Et t'as yanga moko. Yanga moko. Vous allez bien comme maman bijou vous allez bien pardon. Mais pour ça il est comme nanga. Na zo douche na mais la thé nanga. Lobi eza dans l'exa vidéo oh hein. Vendredi. Le eza jeudi, lobi ba na la classe. Et bien, dans la classe, maman bijou pas là l'avant. Oh, petit comme moi, aller la classe. Oh, vie. Donc, c'est ça. Dalida Noguera. Il y a bijou à lobby. Bon, le bain, on a beau y aller en week-end. C'est beau, il y a. Ah, n'habite c'est au Tumbani. Non, c'est au Tumbaka, Soso. Hein? Petite sœur à moto Dali Noguera. Maman bijou à lobby à Ose la bino. Boya totumba nini nani lisusu na bwaki ete makamad na tosika mozali la linga bino makasi mama Maggie ya totumba Thompson tolia mama bijo lobi biso nyonso tout mutu nyonso to ayebinga mutu nyonso to lobi ko voyager na juillet to kutana to sala barbecue ya munene so nzamba bombi biso to sala barbecue ya munene. Tous allons toujours ensemble. Maman bijou le biti na ba jié wana nzamba osunga to ko la publicité ya malamu pour changer ma publicité na biso tout eza na irebu eza ba publicité ya kala. Là nous la sali vraiment la publicité à sikate parce que ndako ezali susu ndenge bomona na publicité wana te. Ndeko la biso moi si mukolo maison de passage à lobby. Bozo ba vidéo. Abi akima ni mbamba te mbamba de paiement. Oh paiement. Est-ce que l'eau est belle pour moi? Alors, oui, on va des paiements. Tout ça, comme les trois. On va des paiements. Ceux qui m'ont fait le temps de la maline. Pour qu'il y ait abattu. Ok? Donc, il y a abattu. La vie m'a lembe. Nous avons mon wengi et mbakala. Hein? Avi malembe to okoma kaka malembe to kokoma yo ndeko yo zotala ngobe olinga bijou tasala o na otuno olinga ngate na sala o nga linga ko asala yo nini mona bato mama besa. Maman dit ça là il est côté oh. Donc c'est ça quoi. Hein, c'est qui là? Brian? Tu veux prendre quelque chose? Ouais. Maman bijou lobby ba lia kaka. Je vous donne. Il faut chauffer les chikwang hein. Même deux. Chauffe 3. Je mets 7, moi je mets 3. On a des Jésus là. On a ba boxer en anda quoi ba dia mingi. Donc tout chauffer ka kwanga to lia na ba petit na nga ba bidelo bolia na bango kwanga na musuni batumba. Malgré tout ça 21h waouh.
évité ce vidéo comme on en a bien. Donc maman bijou lobi kipe ayo ko kipara na ovi na ngate parce que nga pe asozo kipe ngoyo comme tout passé vandi penza bobi mal à la tête so comme tout passé grave mi kanse singa na kingo parce que ngai moko kutu maman na biso aboti nga yeba te so na zalande drôle de choses comme là ingaye mama emiswe drôle de choses. Ah bah fout à penser oui le commis cher tout le monde sur bilo boya tout le monde coca de la mabi maman déjà lobby nazo zela ba demande nazo zela ba peine na bino bande ko mingi oyo bo kende na mois de juillet en tout cas ceux to komi kana mois de to sisika to komi kana avril ozangi place to tika na ba place mokie pour na juillet za la plein surtout bande ko bolo ba maman bijou c'est là ce miracle on a comprendre un miracle on a c'est la bibliothèque et on c'est la même miracle ndé maman bijou to sto tonga banda ko to komi place on to télémina hein toi na to so comme na toi na to zaki to banda na 2 to komi na 4 nous avons appelé la salle sur glace to komi na 5 bientôt 6e to téléma non na 6 wana 6e maison na déjà tika ka to meublé bleu na 4 ba to boke na juillet ba vendre dans l'appartement numéro 6 oui ya numéro 6 to paie to télémina to plus clé dans place wana to tonga société to plus clé to côte ici to côte ici to côte ici to côte ici to moni que oui c'est bon to démarrer hein si ko ba place ça va mo ki yo bengi na on en retard ba c'est le miracle ndeni après bolo baké oh maman bijou non maman bijou tambola na logique des choses tout tambola na logique donc c'est ça quoi voilà donc na loba mutu na mutu qui peut vinaye parce que na mokili soko ozo kipe ka via baninga wana ozala toujours un problème oyo maman Niclette gérante à maman bijou azozela mutu visiter l'appartement. Alors Niclette nga nazaka na ligne hein nazozela na yeba soki ndeko wana ndenge nini OK kwa na benga mutu na ina poto na yebisa yake mutu akende ko vérifier à moni place a ko vérifier appartement numéro 6 na appartement numéro 3 botsanga na temps donc c'est ça quoi hein olanda via mutu ovanda ka boye ovandi motema na yezo vimba olingana no mama bijou te so omoni nga motema na ekufi apo olobi na sambelaka abo olala yo wana osambeli ozala lokola nga ngai na mutu te na mutu te nana problème na mutu te so nalali nakangi misubu nana problème na mutu te nana problème na mutu te nasalaka kaka neti nayebi yo te déjà so nasi nasali kaka lokola nayebi yo te hein ok na omona mpe lokola libaya donc libaya mpenza osala nini omata okita otikali libaya wana kutu bien parce mama bijou ayebi bato nyonso tu te babi monde etambola na intérêt tokomona biso mpe kaka na baintérêt solola mpe kala bato babenganga bakotila biso mbongo bato wana ndenge nalingaka yango makasi soki kaka nasilisi na kati na nga video na nga donc nalingi bino mingi nalingaka toujours bato babengaka nga mpona kopesa nga ta mosusu conseil nalingaka toujours bato batielaka nga bacommentaire ya malamu nalingaka vraiment bato bapartageaka bavideo na nga nalingaka bajeme na bino yango nde moto esalaki mosala na biso ya youtube emata ekende liboso mama bijou alobi nga nabetaka na nga masolo nabetaka masolo ya bapolémique te
abeta masolo ka ndenge ozomona boye nabeti na nga deti oyo nalobi na nga eloko te presque eloko te nalobi na nga kaka ki bato bato bolingaka kondima bindima ndima botika to vanda nano mpe totala bavideo ya paster na biso Mike Kalamba bandaki ti video oyo tomoni elongi na ye ya solo ezaka walala ye na mbeto siko kolala na mbeto afiniki dra na ye wana elobi nini elobi nini parce que mwana mwasi nyonso azalaki mpenza na bavideo ya mitakala atiela biso oyo nyonso tomoni ya mitakala wana eza nango yango te totika kolinga konuire baninga totika parce que ndenge yo oyokaka pasi na motema ndenge ndeko wana mpe aziyokaka pasi na motema makila oyo eza na yo eza na ndeko wana sala sikoyo ke yo nde na place ya ndeko wana nde baosala boye sikoyo omona pasi ndenge esalaka mutu nyonso to ayokaka pasi eloko olingi basala yo te kosala moninga te kolinga kosala batémoignage ya moninga toujours ya mabe c'est pas bien surtout bino bato bolingaka kotonga botika makambo ya kotonga bato mama nini kotonga ezalaka malamu te kotonga ezalaka malamu te nga so naza na camarade namoni camarade wana atongaka trop na mefie na makasi na mefie na parce que ezalaki camarade mosusu ki camaraderie mosusu ezalaka bomesana mpenza bomesana donc kokozanga nango te bovandi beta mosusu bobeti lisolo ya motu ezala bitidi te parce que masolo ya bete eza ebele masolo ya bete eza ebele pourquoi ka tobavanda to batobeta masolo ya bato oyo bafuti biso mbongo te banda na vanda mpenza na vanda ata mosusu na mama Jolie na vandi ata mosusu na mama Maggie obe Bijou la Blanche na Congo obe mama Pélagie obe mami Zaina na Congo depuis tovandaki wana kaka totangaka bakombo ya bato biso moto wana rien à faire na obouge bouge la muka na likamni zonga na noa to bando beta masolo na biso na neti mikolo mama Bijou ke nene Dubaï t'as chauffé c'est vraiment où les nanga ils ont mon alarme vous devez se rester c'est ma dé là je crois que tu fais les vidéos parce que j'ai pas encore chauffé. Mais c'est ça les vidéos regarde. Tu as vu mon vidéo Je chauffe maintenant. Oh là là. Rien, chérie, ne viens pas. Il fait froid. Donc c'est ça. Nous sommes à Dubaï. Nous sommes avec nos camarades d'Anga. Nous sommes à Dubaï. Nous sommes à Dubaï. Après, nous sommes à Mboka Nini. Nous sommes à Tambola Nanga. Nous sommes à commerce Nanga. Nous sommes à Tinda Nanga. Nous sommes à commerce. Oui, nous sommes à donc c'est ça la vie eza nango kaka moko bon tolingaka na biso teke tovandaka ovandi bozosanuye kosanuyaka te mpona osepela ifo keye pana ye ifo keye kaka place wana neti boye nayebi te spiring ezalaka combien 6 euros je pense moi 12 euros 6 euros moi 12 euros eza 5 euros et quelques, 5 euros et quelques. Moi 12 euros, 2 paquets. 12 euros, on a pas quoi, on a un qui a fait ça. On a 4 euros, on chauffé, puis la poussière. Douche, thé, dodo. Sikoyo. naleki moto auti libanda tozala bien mama Bijou alobi mosala nde mosala biso tosala na biso mosala mondo nga na kota oyo nayebi pourquoi na kota naya nanga mpona bapolémike te mama Bijou azala moto ya bapolémike te boluka pichu na kiangata mosi Bijou kimaka na ye baproblème oluki mpe ya pichu na kiangata kwa
Tuni, et biso bijou très bien. Et bijou a fait des problèmes T. Attends, qu'on le monte. Bijou a un millier, mais millier en ouais, à battre ma bombe T. C'est ça. C'est quoi avec toi? Je compte combien de minutes? Avant 5 là, tu peux mettre. Il faut chauffer ça un peu, hein. Ce que chauffer, bon, que chauffer bien, tu remets encore. Mais il ne faut pas retirer un mot à ma casse direct. Voilà, ma casse, elle a un petit calibélé, vraiment. Je vais pisser de ça. Donc, c'est ça, quoi. Ma joie de bien, ça a fait des problèmes. Théo. Toi, on a bakoli. On a l'université. On a aussi des savanes à l'université. On vient de quelqu'un en haut. On a vu allié. On a vu été dans Vandi. On a vu été nazana ngote eza yanga na makasi kezaka ya kolia alingi bino mingi bozala toujours na bido tuvi bozala jamais d'ici mama bijou da lobi okende na congé na Congo contactez biso na numéro na biso ezali wana ozala jamais d'ici ka ndenge na lobaka ba place na biso eza ya bien toza na maison de passage na biso donc eza na matongi na Irebu eza wana pona bino ba diaspora eza wana pona bino bana yakine okili mobimba mama bijou lobi tozora batuti ya Lubumbashi tozora bato Angola tozora bato partout Matadi nyonso tout donc bato boma maison de passage na biso ezoyamba bato nyonso tofungoli maboko pona bino donc toza na appartement oyo eza ya ba 15 euros toza na appartement ya ba 25 toza pe oyo ya 2 chambres à coucher eza na 40 donc benga mama bijou sala réservation à place na yo pona ezala te ki ekomi net obengi mama bijou place eza te après komoloba mama bijou ça elanga miracle donc place na biso eza bien sécurité eza assurée donc toza na problème à mai te toza na problème à courant te donc toza na ba douche na biso ya propre eza ba douche debout ya bien donc vraiment mama bijou na lobi naza wana mpona bino oza na besoin ta mosusu otunanga likambo benga na numéro wana ta mosusu ba information ka pona maison de passage na biso na opesa ba nyonso tuna détail moko na moko soza a besoin peta mosusu muto akende ko vérifier avant okende porte eza nango polele na sens te keza ka polele bezoze non benga mama bijou sala rendez-vous ya jour oyo mutu na okende na Congo nga na yebisi na kini kuna topesa na nga na pesi numéro ya mutu aza kuna yo pesi mutu na yo kuna na Congo bakutani baye ko faire visiter chambre parce que so sali bongo te na tetika ko tindi batu na modèle na ba ke de ko vérifier biso batu tozo gérer eloko wana to yebi neti nga mama bijou batu na nga ba ozwa problème parce que na spéci bango permission wana te que n'importe quel mutu aya kaka ya ona batindika na ko visiter non d'abord zonge pa ya mama bijou zwa rendez-vous na yo na mama bijou après mama bijou na okutisa batu na yo na batu na nga kuna na Congo bakutani baki kotala maison de passage baki kotala appartement oyo ndeko na bino azoluka par rapport au tinda batu na ndenge na yo eza batu musu ozotinda batu na ndenge na baona ndenge moya mabe kende visiter na eloko ya mama bijou asali wana n'importe eloko ya mama bijou te eloko ya tantine wana asali donc pa mama bijou alobi asalela ne kaka publicité nazosala eza ya ndeko na ngai ya mwasi ok bozala toujours na bido tuvi bozala jamais dessus mama bijou asisi na ye kotumba lelo ezali kaka totumba ensemble natumbi spireng na nga
nasala lakisa bino ndeni na saison na aspirink nga na tiaka vraiment nalinga moutarde biloko tout nazangisaka moutarde te oyo na d'autres babengi yango zinf ya so nazalaki nango mbela lakisi bino zinf moutarde wana natiaka moutarde na soso natiaka moutarde na poisson natiaka moutarde na nde natisali boye na nini oyo na côtelette na spirink nasalelaka vraiment moutarde bien nasalelaka végéta natie végéta natie moutarde ya olembisa yango esala yango kitoko ya natie mwa épice na ngai ya ai natie mwa natiaki susu nini natie ai natie muscade na episaka mpenza biloko na baépice ebele te parce que trop d'épice mpe susu malamu te trop d'épice mpe susu mabe makasi akomi nanga kokata video bozala toujours na Bidor TV bozala jamais dessus donc partagez vidéo oyo tamsu makambo mama Bijou D'or alobi awa ndeko moko akokosepela nango ye mpe tamsu balandaka vie na ye azala toujours na courage parce que mama Bijou nga naloba soki mutu bazolanda vie na yo soki baomona étoile na yo balandaka vie ya mutu mpe balobaka kaka na mutu oyo étoile na ye eza bien babwakaka kaka libanga na mbuma oyo etela donc soki balobelaka te se kozala te na mokili eza na ndeko moko aloba bino balobelaka bino nde nini yo nga balobelaka nga te balobelaka te parce que quelque part avanda na opeka ndenge na balobelaka te parce que soki babandi kolobelo soki okoki tozala banere solide te omidiembikisa pamba okufi donc babwakaka kaka libanga na mbuma oyo eteli mpe balobelaka mutu oyo bazomona aza important parce que bato mingi bayaka wana balingaka baétouffe baétoile ya baninga donc maintenant mpona koétouffe étoile ya mutu il faut ozala te il faut ozala donc nalingi bino mingi naotiela bino bapublicité ya video na bapublicité ya maison de passage na biso na suka benganga sala réservation ya place na yo oza na besoin ya voiture ya location na Congo contacte biso topesa yo voiture na chauffeur ekopusa yo séjour na yo mobimba ozala jamais déçu totekaka biloko toza na boutique totekaka bilamba totekaka basak totekaka baduver biloko nyonso baparfum surtout ya poto awa biloko mingi eza biloko ya biso ya ballement nde eza na kati ya boutique wana toza na bapirate te oza ta mosusu na besoin ya kosala motu cadeau omoni mootinda chemise ya pamba eza te contacte mama Bijou motu na wakende na boutique azwa chemise ofuta awa na poto oza na besoin ta mosusu osala motu cadeau ya parfum contacte nga motu na wakei kuna azwi parfum tosilani koto oyo ndenge moko mpe kaka 20 ndenge moko eloko nyonso tu soki olingi ofre opesa motu ta mosusu cadeau osala ta mosusu motu moko azingi akende ta mosusu feti pour le moment toza na barobe soirée te papa Joujou barobe soirée eza te nazopesa kaka communiqué papa na biso Masamba barobe eza te toza na barobe normale donc tinda mutu tinda petite sœur tinda mutu moko azwa elamba kuna na boutique na biso baveste kala mingi te ezokota bachaussure abala mibali ya marque ya Italie kala mingi te na vila ezokota wenze parce que bacommande nango toza nango donc c'est ça mama Bijou alobi mosala nde donc bozalaka wana toujours chaque vendredi na 20h30 mingi nakoma kotia yango samedi parce que soki nasali video te esalaka vendredi nde nasala video même jour nakokaka te omona nalekisi yango samedi parce que kosala balive nakoma mingi koevite yango donc nakoma mingi koevite kosala balive parce que namona yango eza na bastress ebele esalaka nga banervosité balive wana yango nakoma olekisa ya bino kaka baémission première nde nasala yango trop chaque vendredi na 20h30 zala wana na Bidor TV ozala jamais ici chaque dimanche na 19h tosambela elongo ekamba mina ndeko na biso na mama na biso donc mama Béa donc c'est ça quoi soki osabone na Bidor TV s'abonner na Bidor TV fina cloche la notification pour biloko tout mama Bijou D'or bandotia et comme la na facilité nyonso partage na yo commentaire na yo et que ça la mama Bijou D'or bien mama Bijou D'or alobi kipe ya yo
totika osala ba témoignage oto yebi mutu na makolo te. Donc to lingaka te ke to lobaka mabe ya mutu pona quelque part bazwa ye mabe. Yo so osali bongo après ozwi nini lifuta ya bino ezala nini. Donc nayoki malili mingi mbote na bamosi tout esika bozali ya Derrick mosi Desi mosi donc bino tout bamosi esika bozali nayebi te napesaka mpenza mingi bamosi oyo balandaka parce que libanga ezala bien ozobwaka mutu pa yoki par rapport personne alobi bamosi c'est-à-dire en général. Mama Bijou do abina linga bino mingi mutu nyonso to ayebi Mama Bijou nalingaka yo nalingaka bino na porta bino na motema nanga ezala ba obalingaka ngatenga alingaka bango. Mama Bijou do alobi kolala na problème ya mutu te na motema na yo so mutu atutisa koma baku mutu aloba mabe na obe asala o likambo bongo osepela nango te c'est mieux ko effacer ye ozwi penza gomme na bic okomi kombo na ye ntango okomi kombo na ye après ozwi gomme wana nono gomme na crayon parce que bic efasale te ozwi ya mosusu penza pe nini mo mpe oeffacer bic ezalaka bana bazalaka nango okomi kombo na ye na crayon après ozwi gomme obomone na yo effacer yo boye na effacer yo na yebi yo lisusu te oeffacer ye c'est tout mais kotiaka ye na motema te kokangeli kanda te parce que wana ozokomikanga bachance bozala toujours na bido tv bozala jamais desi na sisi kolamba Mama Bijou atumbi spiring na ye lumière yango eza malamu te spiring na ngai yango oyo siko nake kolia na kwanga lingi bino mingi à la prochaine. Tokotana biso tolata voyant simba mbogartala ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo biso nyonso na bilare butike tokotana biso tolata voyant simba mbogartala ezali na ndenge na yo mwani eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya ngoyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci.
Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité voiture na biso eza na Congo moto lingo kende na yo Congo contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin d'un micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous sepelez na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.